na ozongi so moke omona mwa pasi na ngai tango na longwe na wenge ou bien tango na signé contrat songolo pakaleska na kendaki omona niveau ya combat ya vie o nga na zui parce que ya biloko mosusu ya loba na télévision te. Moi j'ai été humilié, insulté, même ma maman. Et ça me fait tellement mal que si on a tous les habits, mais non. Réussite ya Ferré et comme kosala mabe pa ya mokili mobimba. Mwana wana na âge na ye babandaki ko combattre ye banda kala. Jusqu'à présent, de plus en plus eza koya kaka et ko za ampleur moko munene, on dirait mokili mobimba ba komi ko se mettre contre Ferré. Jusqu'au point même que liwa ya Ferré et ko zala elengi pa ya batu nyonso, batu wana nyonso. Makambo ya Ferré comme grave, mais toko se rendre compte te. Parce que tu se rendras toujours compte ce qu'il est commis trop tard. Dites-vous bien que Ferré a commis un danger. Ferré a commis un danger, a commis qu'on vivre un danger moko permanent. Mais interview kaka moko ya sango mutu et comme misa mutu ngambo. À croire que tozalaki na posa to kaka keloko moko ko déranger pour tozwa raison et to salela ba makambo nyezo to ba ko salela e. Et comme grave. Et comme persona mawa pena honte, surtout c'est la honte. Papa ya ba artiste na biso mususu wana. Mais Ferré mabeni no a lobby. Tato ya mukuse wana Kindingo. A lobby neki aza chef d'entreprise, azali patron ya entreprise na ye. Même l'incompréhension comment ko battre plein na kati ya Congo. Amemi ngambo. Alobi na wera azali kulutu na ye. Fa lo bandenge nini. Wera Ferré azali mutu aza respectueux. Lelo bakomo ko finga ye impoli. Bakomo finga ye mutabot akoli na machine fufu. Nani oyo est-ce que batuna ba botami na kuyera mbongo na minoko na bango? C'est la honte. Hein? Nani abotama na kuyera mbongo na monoko neto na kuyera ba diamant na kata monoko na ye. Kaka ye moko wera tanga utaki muna su na bandundu kuna aki milliardaire. Ayaki pe ko luka. Makambo komo ko tatina ba famille, même na ba leki ya wera, babanda ko tia babanda ko loba. C'est quoi ces histoires? Lelo nakata Congo soki osala kapana nga olongwe omemi ngambo foko tika la kaka boy foko tika la kaka na cède au bas des échelles soki kaka komi ko réussir ole kangai na omemi ngambo. C'est quoi ces manières nakata Congo et komi ko sala pasi mais Nzambe aza juste, Nzambe azali juste. To croire, te na bato ba finga kabiso, bo continuer na bino ko finga biso, c'est ça qui fait notre force. Plus boko sala mwana wana mabe, plus aza ko mata, aza ko réussir. Pe ako continuer kaka ko réussir. Liboje zalaki guerre, oh formateur des idoles. Est-ce que mutroko la wera ako ko former Ferré? Na nini? Po ba benga disons père. Naloba ki on dernièrement, wera akoko kakoyi, azwata mungongo moko, wera c'est pas un chanteur. Yangwana a recruté toujours ba bon chanteur à côté, à comparer par exemple à JP Piana. JP Piana a posé à recruter ba chanteur. Moi je parle de maintenant dans les termes de la musique. Parce que nous sommes tous des musiciens. Les loyaux, réussite, il y a Ferré, bah comment comparer même na Fali,
Et l'eau nini bien, est-ce que fallait abeta homme acoustique? Voix oyo faire à dégager na kati ya fikini, on a fallu à dégager ango. Voilà ba comparaison faut bossa la yangwana. Ba ndio ko comparer à la kitoko, aleki wera faire na kitoko. Kitoko eza nini? Pona bino kitoko eza nini? Miso ba kosala ba caricature ba ti faire munoko mulai boy. Muntu wana ochaye faire aleki na mbongo, aleki tatane na mbongo, aleki mamani tina ba koko ni na mbongo. Et loko ko lobisa bino ka kande jalousie. Bon, comme alimenté par la jalousie, et c'est mauvais. Mais bon, comme ça n'a qu'un zambe pe azalaka, bande konangai, totika, réussite à mon awana, botikaye a kende, ti et pas koko kende pas une zamba comme maye. Et là, on est sur un tango ezali tango ya ferry. Bolinga te. Et à tango ferry. Ngai ta on a comparé ka faire tout ce que na fali na boîte na nani na comparé bango par rapport ya art na bango na comparé bango par rapport ya accoutrement na bango te par rapport ba kitoko na bango te pour nzambe sala mutu na kitoko moko boye quelque part to ça biso nzo bekela mo nzambe mutu muso amutu munene nzambe ke ayebi pona nini akela kiendenge wana okoki kofinga nzoto na yete po yete mutu amikela ki soki biso to mikelaka même ngana ko ya le plus beau du monde même ngana ko ya le plus beau du monde les plus hommes des beaux hommes du monde mais le problème et c'est pas ça le cas et ça li nzambe ndaza ko créer mutu na lolenge na ye iye nzamba yebi po ani ataki défaut wana pas yo kanza défaut na pas na bino ya défaut pas nzamba za défaut ya qualité bon comme bossa na même ba spiritualité na bino bon côté na kata nzoto ya mutu mais vous êtes grave mais ce qui est sûr faire à vivre kitoko mama na ye mari makiese ako vivre kitoko bana na batalian bako vivre kitoko na mwasi na ye aigle, vrai aigle, ako vivre kitoko. Bon matabo kita, jalousie, eza kolobisa bino usasa bino n'importe quoi. Mais eloko oto osenga kaka, na osenga na bagolwa, bo batela, fere na bino malamu. Bon zala lokola bagarde du corps na kati ya nzoto mwana wana. To simba ye. Bien que nzambe pe eza ko simba ye, mais biso pe to simba ye, bo lâche ete. Pour yem ta osela ki musique a Congo ya kitoko. Groupe nyonso na bango nyonso bako sangana jusqu'à ko soko ko yiba ba musicien na ye ko zo ba comédien na o ba comédien on ko boto na nyonso pour ba campagne be. Et moi je vous dis à partir d'aujourd'hui ndenge so ba Congo alobaki on na eloko wana même yo fere ezala les sous-soutenir ko bokende ngana kombo na nga fere bokende ko soutenir songolo pakala et si là et si là, musicien nyonso azana ba fan na ye balanda ko soutenir ye. Na ko sala pe appel na ba Gaulois nyonso, ba gladiateur nyonso, ba concert nyonso za ko ya. Ba fan na ba palais na bino. Bo betela muto ko sala ba ndoki na lo ba ndoki en quelque sorte. Bo betela ba maboko te, bo kende te. Pour eux faire appel ça parce les kinyos na monde de la musique, elle qui tout. Elle qui tout. Et au moins, quand on a fait remoko, azako beta ba wenge nyos, azako beta ba kofi, makamba bloka kofi, azako beta ba ok jazz, azako beta bloko nyos kaka na yemoko. Donc, tout le cannabis soit ailleurs te. Mais en tout cas, ba fan nyos, bon c'est la focus pas à faire. N'a pas mourir de la bonne musique. Bah oh comment ça là, il comme ma bé. Bah comme ko bima même tina ba na ba contexte la musique bah comme qui tina ba coutrement faire arrêter à quitter côté fallait aller qui oh ouais na boy au fait et pas ni ngana mo le faire comment un poli. Mutalo baka na été. Tanga funga mbanga na epalo baka ke loko mukeka na pa ya shango amemi ngambo. Bon so comment lo ba mikolo nyonso. Nzemba vie jaloux et betami lelote et betama depuis azalaki na bango kuna. Et faire temta beti yango mais ba melomane na yem ba sengi yango et bango ba ibi pona nini. Il y a serga ko exécuter choix
Il y a pas fanatique naï. Franchement, vous êtes grave, beaucoup très grave. Mais beaucoup luka bossa la pas faire wana lokuta, beaucoup zoali wana été. Beaucoup zoyango tamokete. Franchement, ngai naza choqué. Lobby na landi ba interview mike na bangambo wana nyonso wana na tel bonga be oh la mono yo a commis na danger. Faire pas yo zo lia bloko na OK ba. Et pas zo tambola. Ba maître Egypte wana ba za la taxe 50. Et loko yo sala bango ndengwana ko monter na yo. Et ça, matcha bongo mafuta. Ba ebi yango te ke nzamba pesa mutu na eloko na tango na ye. Lelo ya tango na yo. Petit eloko komela ote. Toza na ba prière na sima na yo. Na prénommé ma douceur, mon avenir éternel. Nzambe salelanga miracle. Pona yebaye. C'est un amour étrange. C'est un amour illusoire. Qui vit dans mes songes. Qui vit dans mes rêves. Yango za rêve a rason. À l'autre kaki fira kufa nzembo na mort l'histoire su bolandengo bien ezaka nzembo pona bolingote mais za ba makambo si to sofira zo komela ngo lelo vis-à-vis na Werason na bato na yi. Allez-y voir à l'époque Werason moko abima na 2014 ninga zoa ba musicien fere pia bifungoli mbanga na ouvertement lobikino bato nyonso bazala ba petit na ngatu so na ningo zoa na ko alors bien ouvertement ba vidéo ezali. À l'époque, basanka bazo finga feri, bakakol bao finga feri, ba finga na mama feri. Mais feri gola, al répondra bangote, amisaka nzembo na ye, amisaka kanzembo vie jalo. Figurant to wana pe, abimisi figurant wana, ati figura parce que za feri ndite, parce que clip artiste na réalisateur clipté, réalisateur clip azala ba tie longi ya moto la na Werason, pour ko bakino nzembo tozo yemba, moto tele azulu kabo mabiso. Fait la salle d'émission ndenge na ndenge aloba explica ndenge ki bazoluka ya kufa. Mais les gens ne comprennent pas bazo sala ngo si j'étais bato balobela ngo to batela ngo kate bazana posaka fera kufa fera fandi boiti à côté prison to mona Werason talela fere mais Koffi Olomide lela Fabregas lela même monsieur Tanguy c'est Léo a telemi a réunir ba artiste ba yembi pona fere. Nzambe asungi demo na prison fera bimi. Fere gola sengi pardon ba to toi sala ba mabi. 2025 ekomi. Fera le kana mission ba to na fere gola za Werason za papa to za papa na Werason bino Werason za kulu to ngai. Parce que fere gola ya travailler avec Werason na wengi 4x4 dans l'ensemble na bango. Avant dislocation na bango. Fere nda luka fera luka Werason te. Werason na grand wengi ba yoka ki bazana jeune moko za kuna kota salongo na ngiri kuna ayemba rabie na bandal ndesi kotango ba wengi ko beto kuna concert basala kinini basenga ki ba présenter bango jeune wana ba bia ayemba kuna bien ta ba présenter fere golo na wengi fere golo ayemba ki bien batal timbre na pecho so to ina orchestre na biso e o sala bien. Bazui siko fere golo bakina ye ezate ke Werason de moto repira ki fere mais ba yoka ki sango wenge musique maison mais wenge musique 4x4 nde yoka sango ya jeune moko ayimba kuna bien nde ba benga ye ba ina fere ayibi diva grand wenge tout complet grand wenge apprécier fere gola bazui siko fere Werason siko bito petit lo ayimba makasi bo so azana mpanzi ya jibe et simba te petit yara zalam simananga de Werason abenda fere simana mais lelo komi kino Werason papa fere musique zana moto papa te moto to benga ye papa zaki ngana ki lokona zaki danser na yibi ko yemba te o lakisinga ndenge ba yimbaka mais bazwa déjà fere ko la yebaka ko yemba ba yoka sangwa fere to qui n'est plus loin Koffi Olomide asa sali ba vidéo ebele depuis Koffi Olomide bana ko sala ba vidéo wana moto moko te ya wengi ya kuboya makambo ya video kuboya Koffi parce que Koffi bi amu ayoka mona fere azo yemba approcha fere basoli na fere kino nazoki nde poto da 2 jours sous na zongi okuya quartier latin Werason ki Koffi Olomide ki poto ko zonga na Werason akuta déjà fere azate bato wengi basanini ba récupérer fere
ba vidéo ya Koffi Olomide ezali et jusqu'aujourd'hui Koffi Olomide asalaka témoignage wana Koffi Olomide azalaka toujours fanatique ya voix ya Ferry mais sikoyo bato ya maison mère bazolinga baya ko falsifier histoire ba bosante ke ba archive ezali soki wera son bio format Ferry comment fait-il Papa Wemba à l'époque il y a concert à fait de l'amour ayemba na Ferry gola micro moko ba bogis pemba ba te belé ou un grand wengi ba zo sa ba témoignage micro les obim ba coulisses au monte ke bo sambo wera son so za ki moto mo bien ou linga ko témoigner Ferry bien ou linga ko pekisa ba poulet no ba finga Ferry parce que otali ki non soki na tie makele na kombo a petit au Ferry na oza na place na musique mais biso ba fanatique ya lilo ya 2025 toza ba fanatique ya 2010 te toza ba fanatique ya 2015 te parce que les réseaux sociaux comme makasi to comme ko régler ba compte na biso na réseaux sociaux soko meki na artiste moko boy au monde to répondre yo Ferry golo na fali pour baza ba artiste majeur na République démocratique du Congo parce que bango baza ba nzebo ba sali belé OK yo sala ngote parce que yo sou total wera sonne bien azana nzebo ko bi 10 chansons te o yemo wa yemo ba ndiri tisuka mais so ozui Ferry golo ozui fali pupa bazana plus ba 100 chansons o ba yimbi bango moko ba tono bango ba intervenir te ba nzimbo na so zo beta ngo lelo ozo yoka ngo ngaza fana fali pupa te ngana fana Ferry golo mais so ozui parcours ya Ferry golo ozui parcours ya fali pupa baza ba artiste mi balona ba lekio ra son makasi parce que baza ba trophée au bango bazui ba trophée individualité ils ont ba trophée collectivité parce que wera son azwa ba trophée Ferry ko bana ko wera son à l'époque ils ont qui grâce à ba Ferry golo ba Bill Clinton ba Seleo ba hérité ba tona tout ni ba sala ki force à wera son ba JDD ni ki bazar souté wera son za son poité na musique mais tandis que Koffi abandaka orchestre yemoko abandaka ko yemba yemoko so tali ba album ko Koffi akala za yemoko ti ndaya ko créer quartier latin azaka no Koffi yemoko tanga créer quartier latin de square recta ki ba jino o ba yemba ka bien nda recta ki ba nani wana ba riki tuti ba samti tu ba nani wana tu ni a créer recta ki ba no au moins so ba différence élément de différence aux la grand formateur so ki c'est seulement si aux montroi ilunga yaki danser o laxi ko yimba o to to be formateur o Ferry ko yimba ko yimba to laxi ko yimba mais Ferry bimak déjà na voir na ishi bango na parler ishi be Pierre Mokozi a wingi alo bango Ferry to so ya ibi ko yimba moto moko ta formé papa na ndula za raté mais ko bolingo bo so accrocher nango po bo digne gaz a Ferry et simba souté 2025 ko ba franti ba ko maile trop beaucoup ka suba frantikité ya ko distribuer bango parce que Mikolo Boza ba leader d'opinion tout le monde a comme leader d'opinion parce que tout est caméra boy tout le bi vérité ba Holanda biso